Bonsoir, Bana Manchester. Lelo, toye les sous-toza toujours dans les cambo. Nenge communauté zarosenga donc communication. Il faut tout solo laka. Ko solo la ezali très important. Bande ko ba bolingo lelo ezaki mokolo to kundaki bongo ndeko motopamba. Wili motopamba tolobaki ke azali motopamba te azalaki moto monene. Na kimoto monene na ye yango wana lelo bomonaki ke tango to komaki devant église to bato basaki devant ndako ezalaki te bato donc balakisaki ke moto o wana to kei kokunda azali nde moto monene. Bande ko ba bolingo soki leo na temi liboso na bino ezali kaka pona kolakisa bino te kosolola na bino ekomi pe ezalaka très important. Banda kala na media to banayi koyebisa bino ke tozali na besoin de comprendre rôle ya média. Rôle ya média ezali kaka kopesa information, communiquer na bino kosolola pona koyebisa bino mais manso bazali koleka na kati ya communauté. Na communauté makambo ezali ebele. Tala lelo yo ndenge système baninga ya communauté totangi bakombo ebele tozo tanga nazo bandela ikambo bokolo banangai peut-être comité en mosu fanatisme mais c'est pas ça le problème. Tozali na bato totanga ibakombo natanga ki Cyril Modogo totanga ki Lucien Kiwa totanga ki Firmin Bondo totangi bato ebele bandeko Damien Malumalu bazali ko sala misala minene pona ke communauté ekoka kozala informé topé koluka kobungisa makambo nyonso matali etali communauté c'est-à-dire na liwa pe na bisengo pe na pasi tozali kaka kosolola. Tomoni lelo na pokwa bato babengaka biso kaka ne toyeba na bato moko mibale misato mine mitano motoba sambe mwambe tope libwa jomi bato wana tango babengaka biso balobaka na biso ba problème ezali que yaya leki nanga tala masolo ezali na communauté eza koleka boye masolo oyo ezoleka na communauté ezosenga ke biso pe toya toloba na bino masolo yango. Donc biso pe na média toko sala effort to sangana pour que toko kako pesa communication ya bien toko kako zala vraiment lisanga liboke moko pona ko pesa bino ba information na ndenge longo badi information en communauté toko bungisa yango e kozala vraiment na ordre na ndenge badi et loko esini ngai na loba boye ezali kaka que banda tozui basango ya liwa tobandaki na liwa ya papa Mboyo tomonaki ndenge tobengaka na français engouement c'est-à-dire ndenge bato basopanaki epai ya papa Mboyo mokolo papa Mboyo aza kokufa bato bazalaki ondire bayaki kozela liwa ya papa Mboyo c'est-à-dire même à l'hôpital les gens étaient là parce qu'il n'était pas bien ce jour-là bato vraiment bazalaki ebele na mokolo wana tina ndenge papa Mboyo azali kokufa nouvelle na ye panzanaki na lombangu penza parce que bazalaki en contact na biso baye tozalaki libanda tozalaki moya kokenda kotala na hôpital te bato donc nouvelle panzanaki na lombangu penza na yango ezosenga que tozala lisanga tozala liboke moko pour que tozala to comprendre que tokomi na tango oyo mito na biso esala. So babi moto sala d'abord avant na kena mito sala na yebi ke na Manchester mito ezo sala pour vraiment coup de chapeau na bana Manchester na maima soto sali na bae kufi to sili kokunda bato mibale mais tozali bongo na lundi pe enterrement ya papa Pichen eko salama mais simana yango tozali na papa Lutete oyo akokundama na mokolo ya le 1er mai. Le 1er mai, Tokokunda Papa Lutete, lundi prochain, Tokokunda Ezali, date Ezala Motorangate, mais en tout cas, lundi prochain, on t'a enterré Ndeko Pichen. Bandeko ba bolingo, tant on a salaki ba vidéo, na bandeko yeb sabino que tout ça là est fort, bandeko oyo ba tikali na bandako. To penser na ba famille oyo bazali éprouvé. To penser na ba famille oyo bazalaki na problème. To penser na ba famille oyo bazali bavandaka bango moko. C'est-à-dire tout ça na baninga musu bavandaka ye moko. Mais na confinement oyo papa neko musala ezali susité banda bakanga musala avandaka ye moko. Mais ceux qui to kobenga bango te poto yebisa to yeba esika bazali to bazandenge nini. Pona ba yeba zui biso na nzela ezali kaka te
nako rappelé bino ngai molobe na bino Raphaël Ngoma na ninge kaka toyeba que tozali na posa to solaka tango nyonso communication ezala très bien tozali na posa ya koyebisa bandeko banso que communauté to tikala lisanga groupe ya communauté oyo to salaki vraiment groupe wana bande ko ebele babani ko bima na groupe to bima na groupe te to tikala kati na groupe pamba te tozali na période ya pandémie c'est-à-dire pandémie elle dit quoi maladie oyo ezalaka épidémie ekomi mondial loko ekomi mondial bato ba ko kufa epai ne pai na yango tozala vraiment elongo pour que to tikala na moyen ya kosolola biso nyonso toyeba que moyen ya kosolola ezalaka to pesa na ba communication to solola to pesa na ba information pona koyeba que likamoni ezoleka na communauté. Franchement, to organiser média ya communauté na ndenge elongo bani bandeko ba bolingo botika groupe wana te tozala ensemble. Tala nazui appel ya bato ebele bazali kotuna ndeko tel. Na minute oyo nauti kosola na ndeko Landos azali très bien azali na nzoto kolongono na sololaka na ye mikolo nyonso na groupe te mais na kati ya WhatsApp topé ba message na Facebook to sololaka na ye donc ndeko Landos azali très bien ndeko Landos abengaki bato pona koloba ke bato baza komituna azali wapake wapi ali botika ndeko Landos azali très bien na yango soki oyebi ke ndeko na yo avandaka ye moko please s'il vous plaît bokamataka téléphone tombola téléphone soki oyebi numéro ya Landos te tozali na baye bazali bana mboka oyo bazali na ba numéro presque ya communauté nyonso nga en tout cas na métier na nga na place ya communication na koyebisaka bino masolo tokosangana na ba Congo Disney tout comme Nekov tokozalaka kaka ensemble Nekov James Cameron na biso azali kokonjoko Papa Zidane Fikula azoko fikula bino toujours donc na ba information Damien Malomalo boza komona musala za kosala donc tolingi ke toyebana toyeba que ba numéro wana ya communauté soki bozali na communication ya kosala bokamata te bobenga biso botuna soko yebi numéro nanga te benga président Cyril soko yebi numéro ya président Cyril te benga Damien Malomalo benga Zidane Fikula d'ailleurs Zidane Fikula zai moto atia numéro epanzana biso pe ba numéro na Nekov to tiaka ba numéro epanzana kaka boy ngala zalaka nanga collaborateur ya Batonioso donc moi je parle avec tout le monde et je suis là nazali disposé benga ngai minuit l'heure nyonso nako yamba kombo ya ngoma ezali mbonda mosala biso ko sangisa bato bandeko ba bolingo soki ozali na besoin information benga to kopesa yo na yango tokutaki kosola na bandeko sima ya makambo ya uti koleka ndenge toti kokunda Willy Motopamba tokunda Titi Blondi. En tout cas, coup de chapeau. Na yebisi bino likambo mosusu ezali te tokobanda koloba na kobanda ko phrase oyo boyo kaka yango tango nyonso parce que vraiment bana Manchester tolakisi bolingo tolakisi ke bato balobaka te bato balinganaka te bazo kosa biso baza koluka nde tokabwana pour que tozala bien te tozali très bien bato mosusu babengaka ngai te tosololaka penza te ezalaka ya bonjour bonsoir ya Facebook mais papa soki moye ezali benga tosolola bato bakomi kopesa biso ba idée tozali na bato bazali bampaka oyo bakoli na mboka Manchester ba idée wana mama moko apesi ba idée je pense à maman Tiyombo Nathalie maman Nathalie en tout cas tokolisa ba idée parce que vraiment ezali mabete donc ba pasteur pebo kamatabo sangana na biso pour que toyeba kobungisa masolo wana totika ba division tolukate tozala esika moko elongo ngai souci nange kozala personnellement souci nange ezali ke mokomso na mona que tosali eloko moko ya monene tokutani na baye bazalaka na gauche na baye bazalaka na droite c'est-à-dire ndenge lokwa ba parti politique ezalaka UDPS na UNC basangana FCC Cash tobeta pe FCC Cash ya Manchester pour na biso FCC Cash ezate pour na biso ya like bato bazali bato biso nyonso tozali bato ya mboka moko tozali vraiment na origine moko na origine na to kamata ke to tikala penza ke to lakisa bato ke tozali bato origine moko na yango bandeko ba bolingo message ezakaka moko message moko ezali nini tolinga na banso ndenge tolakisi bolingo to continuer Motopamba tobengaki Motopamba zalaka Motopamba te
alakisi biso kazalaka nde mutu munene. Ah, là je pense à notre ami mutu boyebi bien mutu bobenga mutu munene. Alfred Ngamakala, il s'appelle mutu munene. Alfred Ngamakala mutu munene. Bon, c'est une image pour dire que moto ami bengi mutu munene naza mutu munene, moto ambengi mutu pamba azali ndi mutu pamba pété. Vous comprenez? Donc moto pamba azalaki moto pamba te. Voilà Willy Mulongo, il est parti, mais na bandi tout ça la pe bongo pona bande ko mususu baike mboka bana oyo ya mboka Congo oyo bazali koya tozali na ba enterrement mosusu ezali sima na biso to pesa communication to pesa ba date na ba heure précise to yebisa cimetière nini bakokunda ndeko to sala lo lenge moko ndenge to sangana ki pona Willy to sala pe yango pona bato nyonso ezalaka kate que to sepeli na Willy parce que Willy azalaki mutashop azalaki un peu plus populaire eza yango te to tikala na bondeko wana na bato nyonso oyo batikali lelo ya lobi yangai bandeko babulingo choix ezate numéro nangai ezali numéro public na bomba jamais numéro na ba vidéo na biso bomona katokomaka Raphaël Ngoma 074 59 27 87 47 074 59 27 47 non 87 47 074 59 27 87 47. Donc voilà, c'est mon numéro de téléphone. Pour na makambo communauté, en tout cas, je me mets à la disposition. Bande ko ba bolingo mingi ya kolbealité lelo ezali pour na koyib sabino que to sili kokunda bato mais to zalina no kokunda bato. To sala bolingo, to laksa bolingo kaka moko wana. Bande ko o bayebi batikali mama atikali na bana mobali akufi. Mama avanda ye moko na ndako azaina mobali te. To zaina confinement, to benga bango. Papa azalaka ye moko na ndako azaina mwasi te, to benga bango. Mama azalaka ye moko na ndako azaina bona te azali ye moko, to benga ka bango to yeba ba nouvelle to zwa ba information pona ko yeba moto santé ya moto to benga na s'il vous plaît. Soki bomoni bokoka ko benga te, bo tindeli biso ba numéro biso to poni na biso ba volontaire pona ko sala musala wana to benga to yeba nani azali wapi azali nani santé ezali boni to pona to benga na ta pona ko yeba santé bandeko ba bolingo to benga na ta pona ko yeba santé nazalaka na vandi boeti na kanisi S Mbenza na bengi S Mbenza na kanisi Sami Mbenza na bengi Sami Mbenza mais na vandi pe na kanisi Zidane Fikula na bengi Zidane Fikula. Pourquoi ne pas appeler Mama Songolo, Papa Songolo? Pourquoi ne pas appeler Cyril Modogo? Pourquoi ne pas appeler Lucien Kiwa? Koyeba na famille na ba vandi ndenge nene Firmin Bondo, Vicky Bonjeka. Bandi ko ba bolinga bolbanga na kotanga ka ba kombo wana mais ezali na bato nyonso na kotanga. Natanga ki mama Nathalie Tamsu boyebi Nathalie on na solo baté. Mais c'est une personne que je connais seulement par les voix, peut-être par les réseaux sociaux, plutôt par les voix. Na ba ndeko ya mususu ya Manchester. Bino nyonso sika bozali. En tout cas, to simba na makasi pour que to koka ko yeba na minute wana kokonjoko azali wapi azali boni santé na yeza ndenge nini. To kabolana te to tika to zala elongo to zala vraiment uni de façon à ce que to yeba makambo ezali koleka na ba mabota misusu ndenge nini. To zwaka bakaya bato to kutaki tata kufi na ndako. To zwa baka nde kwa kufi na minute to ko baboye moto mosusu moninga congolais ba azali na opération ba opéra qui ndeko moko azali na AVCP ba opéra qui est. Mais qui en parle? Personne. Ngai peut-être na yebi yango parce que na sala kana ndeko wana. Mais je n'en parle pas, je ne cite pas le nom parce que vraiment ndeko azali na tango ya pasi. Mais to lobi que to lukato yebaka ba nouvelle ya bato. To lukato yebana makambo. S'il vous plaît, batata ba ma bandeko. Merci beaucoup na Mosala Bosali bana Manchester, en tout cas coup de chapeau. Big up.
na sali coup de chapeau mais big up to beti maboko moi na beta maboko eza te na sali bo bande ko ba bolingo pona lelo na tiki bino to beta masula milaite Raphaël Ngoma molobe na bino na tango na simaka micro boye ezala kaka un indépendant mais featuring na ba ninga na nyonso tolobi Damien Malo tolobi Nekoff tolobi Congo 10 média ya Manchester ya wana toko sanga na biso nyonso pona ko pesa bino ba information leur nyonso. Bonsoir et on se retrouve à la prochaine fois. Merci beaucoup. Na direct à Manchester ezali bongo Raphaël Ngoma tokutani mbala sima et tokomona analyse susu bande ko ba bolingo zala wana information ezali ko landa yo pa yo zali. Yo ko information te information ko landa yo. Restez branchés. Rango Wabino Motema.